likambo ekomeli yo te kojije te mingi yafa ya kufa na omona nde yafa ya lali mingi na lobi na ganga nabi yafai oponaki ata place te ya kaka ngai mingi bayesanga yafa ya za te namonango lokola ndoto namonango lokola filme namonango lokola nazondima te nabi pourquoi vous avez fait ça monsieur nabengi bino na telefone nazoganga mingi baregistre bana ngai ya kolelesa nabenga bango na olela mige basinga ya feza tangi ya fai wacha bambalaka ngo ya njoni bambalaka yo moni be esprit musuna koma nango omona liwa ya fai elongola nga somo na yebisi oyeba ki oya kokufa apo yebiki na saka muta ba emotion po longola nga somo asimba tase akie migi asimba ngam na bandoko lamba migi ngam na ndo lamba lambela ya fai ya kufina maboko na bapesa ngo to namona te nakoma te ya fai nyoka mina poto namona mutu te migi namona mutu te elle esumisuni te elle nakomolia ka bambisa okaka ayebo elle sala mayebo elle sala boye me ya fai akufa bato baboyanga na pusana mpo nasalaki nini mpo nasalani tikanga ata nalela lelo nasala nini ti lelo nalelaka so naoki etika dilani na judo na kasi ya fai ngabi chachi ya fai ozala ata awa dilani naokende judo yo olingaka makambo aboye iki na olobeli oyo moko oyo elobama tro na matanga ya comédie moko aloba azala na Belgique aloba Sabrine yo di abandaki oloba soki okufi soki akufi liwana oyo eza na mutu na nga mpona oloba ngo mpo oncle na nga docteur Jean Ngongo oyebi oncle na nga no docteur Jean Ngongo mpo aloba ngo atuna nga mpe question mpo bandeko na nga mpe batuna nga lelo na orépondre yo comédien oyo oloba likambo comédien be comédien amwa mobali aloba soki via bandeke koloba soki akufi liwana eza na mutu na ngai tout ça ngai nazala prépare ya liwa ya fani nazala prépare yebisanga me namona mama Denise atunda ya fai asali baavion asali tout naa na ngai na ebela oloba te nalobaka mama Denise merci mama ya fai mpe atombali na esalama te oko kosunga ata bana ojo mosu mpe bana baolinga babeta to bakemona ata mpasi bakunda papa na bango o bana yango batungisa nga bana baotungisa oyo basi bakoli neti Victoria natungisaka kemona mpasi bakunda ya fai bana na babotami na Jani fai na ndako Jani fai mtabokoli bana ne ya mike ya fai mtabokola bana ne nga azala te mike nga akenda mosala na olela mpona abajete mike nazalaka te ya fai mtabokoli bana na ye fai abokoli Victoria nabokoli Tresa abokoli Dilani nga nazalaka te voi meme na mwana nga na boti ya suka ya fai azalaka te Victoria nakomaka tumisa mama je vais aller voir là on a enterré papa fai aza libanda aolala libanda otinga ta nalela lelo nalela te mike bapesanga espace te balenga nde nalela bayenga nde navanda na se mike nga batelemisanga bato bakoloba mais le seul moto akobeta histoire ya motu ya eza ye moko baparent no bamema poto grand frère no moto bamema poto nga mutaya nanga poto eza ya Lucien Mwangela ya na Londres ye mutaya nanga poto après théâtre aza producteur azalaki nani Lucien Mwangela azalaki na bafere nika na Kinshasa poto ozalaka mokusa azalaki juste relation bien aza moto ya famille azalaki mobali na po après théâtre na Chic Choc leyenge nga nakendaka nanga mpe makambo nanga mosusu maintenant Jani fai botikala ozala jamais na bolingo na Congo omoni so nalobi bolingo te ye mosusu nakoshi tozala na relation me nalingaka nanga bato bayeba
Yona Jennifer. Oui. Bondo bima na Congo. Oui. Avant ya poto, avant peu ya poto. Mais ça dit entre binomba. Même yépé, alingiti batu bayiba parce qu'il y a pas un engagement, azabi mbala ba. Il a fait azaki ata ni boye babat. Il a fait banda considérer mingi libala na. Même si azala na nga abanda considérer mariage na ye. Il y a un banda au mona na bémission banda o lobela ngo. Banda lobela moi c'était akino wana. Oui. Wa linga kaye. Et donc ce que ça la passe ninga kufa fale moi si wana ya finda ki bazala. O ya fait linga kaye. Mais tango lo baboy. O choqué na nga face na yo. Oui. Comment azo vivre na azo linga moi si. Oui, et donc ce que omoni personne na comme na point on a ninga na lela. Parce que ko lela no te pas émission na mo. Omoni bato ba comprendre te bato ajijanga na buzo batro. Lumière ezaki ki ya fa ya bota nanga omoni biloko to loba ya bota suba en fait causer la parce que version o nga na loba o ngandi na nango ya bota nanga kapwa na zomkanda. Ah ouais. Buluka na rabino mbale. Nga la yoka na te parce que nga na planning na nga na projet na nga izai bongo. Nga na banda loba mobalo na obota nindi na obokola bana.